Chérie. Oui, maman. Où sont vous ménagez? Bien, la petite maison. Moi, je vais le Ah, et puis matin, je ne pas vous mettre pas. le week-end, bouger pour me faire. Carré. Ça va. Maman, le week-end. Moi, je vais dans un boss problème. Mais si tu fais la musique, tu vas vendre. Non, je vais aller au Il y a blague il y a solo. Tu es remarqué, na master na mon boy. À Londres. Azo ya awa na gracious a trop so uti mikili. Hein? Azo va na gracious a poko to yebi ka class. Zaka lo interme na kata ya matonge kwa. Masana ala momine mo gege sana. Siko boli mo na biso. Kalinge zaka lo ba on ton exemple na. Zo ba. Oui. C'est une alifanto. Tiko gege sana momia masana. Ana ba tendresse mo ba mbali na zo ba. Oui. Que nous avons un bal, moi déconner parce que ça m'a mis. Massé, ma vie, mon je suis pour un massage, on est dosé. On a dosé pour un massage, on est comme ça. Moi, je suis comme silica. Là, il y a un bouillie. Silica, ça raison. Vous comprenez? Il faut convaincre les gens. Vous comprenez? Convaincre les gens, puis il y a un sabon, il y a un bolingo. La première fois, on a mis ça dans l'aquarium. Moi, je m'attends à la flemme, je m'attends à la caramel, je m'attends à la décoller. Nakumbela privé ga ya yo. Longo no sengle, otokipe ni. Kambo lo bisange bele. Lo bisange bele tika o salama binti. Mais photo gota. Oui. Photo za la bina bali fanto. Projet pena bien. Ouais, bien on a parlé boy. Yuzo mona ka couple on ngeza boso te sali bali fanto bazali. Couple on ngeza beta on kana histoire. Mais beta histoire ndeni. So quoi? Mais tika histoire. Non beta histoire ndeni. Talanga. Non, non. C'est talanga photo talanga mono suli. Talanga yi. Fanda. Comment? Non, glem so yo dessin. Voilà, il s'agit de ça, on va histoire de bolingo. Il y a des dessins animés, il y a des faratés, il y a des revivre dans le kili. Ça, on va histoire de Roméo et Juliette. Mais je vois ça dans Salaski. Hein? Ça y est quoi? Et il y a des ça. Oui, bah, est-ce que vous avez un collègue? So yo to linganga mo ezali. So zo linganga lo wana ba toxicomane ba linganga drogue. Ndo ko sala mabe. Yo ze baka bunga Samson na dali na meza. Kani ya biseza. Akata ke suke bomi. Kota suka. Hein? Binga mai le Messi. Azo ba te suna sani. Hein? Même tu suis dans ces années.
Pour moi, il y a encore, il y a commis. Il y a un pasteur il faut en Suisse, il y a un VV. Donc, il y a ça dans l'église, il y a en Suisse. Peut-être il y a un pour nous comprendre. Tout ça, tu as beaucoup. Tout le monde a cassé, il y a une solution. Finalement, Bakissi, Batindi, Patrick Mabika dans la Suisse, dans le Zara, Batindi Bakissi. Chiki de Belgique, Azouti dans la Bakissi, mais finalement, bien sûr, on l'a raté. Et puis, il y a la bête qui a maté à pas mata. C'est maté qu'on m'a dit, on a beaucoup de dépasse la salle, je suis comme un azar à monter. Faut trouver une solution. Comment faire voyager dans la tête? La beauté. Vraiment, nous avons dit, pour nous contenter pour la dernière fois, on a passer un moment. Il y a quelque chose pour nous. Tantine. Tantine, s'il te plaît. Va. Problème? Non, s'il te plaît. On m'accorde une minute. Je suis à Sima. Mon niveau, vraiment, chaque fois. Qui est vraiment donc, je palpite. Donc, la coquille était beauté, mon corps. Tu peux plus sur la table. Une minute sans toi. Non, il n'en a pas passé, non, mais la tête. Une minute, maman, on a eu quelle minute, maman, on a eu. Donc, tant que mon qui va nostalgie. Tonton, comment on va se calmer? Il y a un si, mon mien, mon jarani kalabo. Nana kabunchi. Le bac à Camboza a un bébé. Tu n'as dit c'est pas une allée. Comment dire, dans un jour, comment c'est au bal. Donc, on a célibataire, on a moi cité. Donc, vous avez chance. Donc, vous avez moi sur. Donc, Valère Nayo, vous avez marqué déposer mon zone, on lave mon codon. Chérie, on attend. Donc, on attend, donc, forme. Rose, on a mis qu'il a routine la forme, donc, vous avez calme, petit, donc, vous avez les atis. Pour mes amis, je me casse nos cartes. Est-ce que nous avons une vidéo? Donc nous avons déjà, depuis l'action qu'on a lignée, nous avons la pampa maté. $200. Eh, tonton. Chérie. C'est pas jeté. $200 et puis. On va voir, on va voir, on va est-ce que pour des mélons les anguilles? Hein? Pour des mélons les anguilles. Tiens, ça vit nous avons beaucoup d'anguilles petites. 200 ans, quand on attend, au carte de visite, adresse, tout, numéro de téléphone, tout. Le Kingawana, monsieur, tu comment on a? Bien sûr, Zakawana. Monsieur Moussouba Devos, à Samba. Très fort, donc, je suis un grand PDG. Quand on est pour la Makola, on a une voiture, donc j'ai beaucoup d'argent. Quand on a une voiture, on a une ligne, l'homme a quelque chose de bon. Je suis sur l'ingui, vous allez librouiller. C'est à lobby. Tout, donc, vous connaissez sur l'ingui, à lobby, à l'ingui au lingui. Ça va. Tout est dans la carte de visite, toi. Ça va. Que je ne peux pas mériter un petit bisou. Ah, tonton.
Ou apprécier. Un petit bisou simplement. Petit bisou. J'hésite pourquoi? Non, pas hésiter, t'es tonton. Moi, tu ben calé alors na ROP talaka bisou ka be pan pa ka. Non, puis après ça on beauté. Et tout à minute, ça ka bon. Donc nous parlons de nos talents, non? Deux ans, c'est mes gros arrêts. Nous avons que non ni la sabouille à part un gaz en société. Mais ça peut le bon goût. Le temps de l'inga que c'est un baldi. Mais elle a un baldi, ça va y. Mais c'est bon. Yo comme on a autant bon un baldi. Boni. Ni quand nous sommes pas les choses que la bonne. Il faut le mot ça. Ni wala ni faut le mot ça. Hein? C'est comme ma blague. C'est comme ma blague, mais ça va. Je vais vous le raconter. On l'a appelle au dépôt. Vous insistez peu. Eh, bon, on insiste. Nous sommes obligés d'aller dans les magasins. Il faut fond du magasin, il y en a obligé de mettre ça. Ah, on doit aussi. Eh, Maramba loisir. On va aller là-bas. On va aller miner. Vous comprenez? Un projet B, on s'est dans la famille d'Abisso. On a besoin d'un zéla. On le blâme à Rabamine, qui est pour éviter ma production. On va faire une sauce à l'ensemble qui est la salade à boy. Eh, les petits n'ont pas le mot à la raille. Ils n'ont pas le bana. C'est quoi ça, mais c'est un psycho. Mais nous n'avons pas de nous connaissons, mais il y a une solution. Voilà. Pendant la vie, on a parlé de la vie, on a des répertoires. Et là, nous sommes là. Quand on a 6 000 euros, on a la solution. On a bien jusqu'à Mbamba. Asi père na siko na bonso amekata pechuana na obenda. Yuya ona na rondo. Siko jusqu'à Mbamba yo na za rondo. Après tenir ça avec na tu ko na mama na ki. Parce que ngamo ni okomole. Okomole yeso na okomole. On veut des makamole zati. Makoko kende kina. Ciao. On kende kina. Ya bichocho. On peut pas la prix na. Tu attends la prix na. Na boy. On va na. Tiens la simba. Tiko simba wa betanga mesha. C'est la ski. S'il vous plaît. Salaski, Jean-Charles. Non, comme on a c'est Riquet. C'est pas le moment là. Oui, qui est là, ça là. Son nom, moi, c'est mon boy. Hein? Salinga Pena. Habité, quoi te dire, mais on m'a qu'un magas. Tu vois, mon qui est dans le banon. Si on peut s'en place, il va y avoir une place. Nana place, nana place. Tu sais, ma soeur, mon comment on la place, c'est mingi difficile. Tu comprends? Mais, attends, on dit maintenant,
Non, ça t'a permis de voir Nao. Je vais nous bercer dans le thème. C'est tant souvenir dans ce babon quand ça t'est. On a assemblé la tête. Moi, personne ne tient à peine assemblé la bagage. Na boy na tu ko sambela mama bolo ba ni mo kete li lo ba pele ndana ngo ba bible bino route na moto isala za ja tu comprends mais singo na nga mingi so ko singa place na mutema nao non c'est pas mingi trop na mutema en tout cas place exacte na la place c'est quoi ça occupé nazo occupé bon là ni mina na za na ngata la simba ya oazawana dona yaka na ngata so bosisi te balobi kondima na biso donc kondima na biso nde ebikisa biso naza kondimaka nyonso nakomi wana naza pontire nao po mosala exotango nakopesaki ata numero nanga portable numero na yo oza telefone yo ok lokoza numero te non, sommes numéro. Ce que ce lingo bien un numéro maman biso. Oko kanga. Le bana okanga. Ko biso za mamulai. Tena okanga. 081 685 081 685 31 17. Faut de transport. Mais le pétage. Aujourd'hui express. La compagnie to kende ko dobe solo. Maman so gangila ka no bona pa kama gangila. Obi si mama ke no ta mususu ba c'est ma qui l'église. Pardon jambo. Maman. Et Mickey boy des choses ba on so ba million, ba $1000 au salon online. Changer tout pesa ngata dedo. OK, toke to changer la quoi. Mais là c'est pas ça on a bible na wana. Je suis bungi na bona za problème. On ça problème pas nani. C'est un nganga nya kabelio. Toke Nana buku nana qui m'a serré les cafés. Est-ce que la moitié est au bima? Oui, je na kanda mona ebiso ko solo yeba na miso na sengo sama comme ça ebiso et puis la tika fuma na nga bimi na kela ngate ba sala bongo te ozo dépendre na mutu ke no prier ok no pour que vous me no pour sala bongo ya kana mte bijou ya kana mte ya mo ta te fuma le blanc le ni na sala ma solo o yimi ma solo no ya solo no ya pardon ya ni na mo ta fini ya ko vende ti bona lo ba mabali ko vraiment loba ni no obi kendi na zala ke kuna ndoke na evangelisation bike na kati ngam na kutani na obi kendi ngai na kutama mbali mboboye apesi $100 ninga akabeli na $100 on se roito yibe na ngwa pyonga il get $100 sambela bi jusqu'à na ko yiba vraiment ata ndi meta offrande ba kopesa apesi mtu mwa sali action de grâce na sambela kela ngobi kendi eso bikoro bi get na bote mana mtakabela ngata $100 eso na bikola sana nata ça me $100 faut moi bakabela bi comme ni suis salaski c'est la vraie moto non ma plus faut mo boto kuteli na nzela abi comme ni suis salaski moto fana nini comme ni salaski abi na ngana zwango ka na somba secret $100 maman na ngai mais on a provision te yet donc garçon vana habi se vana suna gombe maman na ngai vient mo ko iketse ko buka na te tala ka pesa uti tu as t'as exemple ça qui c'est l'eau ma benga na na ko question tenga na leso na nyonso ba soutien no te na zuyo tu ra mutu ko akutu to Rolanda te wa sekiro visa brillante ob na za seconde chance ya gay nini ça sont ko kitiko na ndaku na ngata okendi ko ngab na vie na ba sera en Christ singa te bon je ça yata yo mutu yebi na o taper $100 za mukie buso za na ba kin per plus $100 ba peso ya mukie ta sola la kiro na wana shenga te oluki place no sobo ke l'église pardon non ngata pardon so bengeli ke no kiro oui so ba we ko comme ça pour ça que ça maman abino on s'est plapé te le réseau expliquer que non kala na frère non la kiro kara kala kiro kai fi dans ville mon ka kiro ça va pesa ka $5 la simbi ka ste benga na ognani kamara na mo na Paris na ebiso ke na simbeli yo to bomba on ça pour tout na benga nani putain nani pas tu mambongo te pardon vraiment na bien tout changer
Chérie. Oh, quelle surprise! Est-ce que vous avez battu? Ça, c'est l'amour. Oh, calme-toi. Mythophone, calmement. Ouais, non, j'en ai quitte. Comme ça, on va bien manger. Divorce les beaux gars. Les belles bazar na kata kinyo yo Belanga. Akabamba mona tembe. Petit nanga la biki love ngala yo. Biki mukile roloba. De fona ça la site internet, hein? divorcemusoba.pati-melanga.net. Tous les téléphones. Divorce. Attends, on doit bouder la ngaï, mais moko boyko. Écoute, il y a un film. Solo, hein? Parle de mystique, donc il faut que tu aies un sentiment de mot que ça. Présence à Moutongo. Non, 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 non. Vous avez mis ton nom bien sûr, non? Damazo, Robike, petite sœur n'a mon ami qui. On a besoin de solo. Ana vitamine, n'abissez que non. Di balanga no calamité bi pamba do balare go ya donc na ndeng mom kiti. Attends qu'on a une ngaïté ça atna bilo ya biso ba jeune fille. Là, c'est là. Mana mui damaza mboko penza. Ngana akile fort. Robike. Yo. Abisuki. Bonjour. Oui, que disons faut que tu Poli mais c'est pour nous tous pas bon, c'est pas c'est pas na biso. Et tu connais ça nini? Tu veux click non? Na ba mon leki na ete na mona na e. O problème ni na ngo kozo pour finganga. Bima ne bima. Mo ba na sense nini? C'est que ça na mo mukolo boy. Mukolo nini ngo? O ma tena na ko kitena mo ani. Tu peux pas comprendre ote? Obi ki na lobine OK. Na zo ba na yo ndendo zo kate. Mais nous comprenons bien mbaïté papa c'est quoi? Et pour na ndenge ni papa, o baka mo c'est ça normal. Mais qui nga wata ko beta mwano. O beta wani, o beta wani. Bima nde ke ko vanda te abima. O si marande. Abima nde papa bima. Abima. Papa c'est quoi ça? C'est la monstre soit bien qu'on a volé la yo. Malembe. Oso sakana. Oso kate. Na bine bimate, o bimate. Yo osakana nga. Ya ko singa ngaso za masa tembo mo mafuna. Calme. Nabi. Oh. Mais tu si moi ozo panga sana ndanga mama biso. Ndanga na ko muso boso ba biso ya. Bimande bima. Otuli. Na ebiso za mwana. Osama mabe. Bimande. Bima. Yo. Yenda bima papa. Yo bima. Bima. Imbécile. Nami bima. Allez, dors. Merde, imbécile. C'est quoi ça? Hein? Papa, imbécile. Na mo so ate. Kenge. Osuma makta, o de mo so bote na nango. Ari dika sote moi no. Biki. Chérie, na mo boya. Asara ebi na mo buga mambeli ye. Biki tu as pisinga kanda chérie. Na regretté fort comportement na. Non, depuis. Mais est-ce que yaya bala galeki? Ça c'est le qui tu dis. Hein? Ah, le doté moi no. Obiso no soki na maboko na nga. Zala calme. On a pété moi regretté l'ex now. Calme. Yo la biki yo femme dans moi sur toujours pas na kala mingi te. Makambo nango eza manga mopampa. Na ko ça c'est ma maison, ça c'est ma parcelle. Ah, tu vas copie de les simbité là ba retourner par nga. Abaisha yeko zala calme kubangi lo moto. Zo moi songa na lingi, moi sina tshela ka motema. Na seki leki nanga moi si minima kuna Paris. Na seki no kipe mo na ndeko na yo moi c'est ndeko na. Ba ina problème ya au sala. Kuna ndama tiba ta kitsa so ba nini yo zo moi songa na lingi. Quoi?
Assis. Mimi. Assis. C'est quoi ma fille? Ma fille, c'est quoi? Faut la portière, faut la portière. Et demi c'est 10. Mon gars, mon pied gars. Parce que le monde a transport, mon gars, pour le transport, une voiture. Du coup, là, mon petit frère, c'est la question à mon corps. Pacheco. Mais les qui n'ont pas iPhone. Ah, calme, chérie. Mère, juste sa mère. Tu comprends? Moi, c'est pas un peu bâti. Moi, c'est autant qu'il y a un poteau dans le monde qui donne. Bah, mon trois poteaux dans. Donc, calme-moi. Ils ont un bien. Vous dites que nous avons chérie, nous avons dit que Mariano. Na Chantal maintenant, il ne faut pas l'obéler, la libalo, on a entré qu'à Suisse. On a qu'à Lausanne, il faut émile pour Mariano. Na Chantal Mariano. Maman, Chantal Mariano, maman, tu vas l'obéler. Mais il va la prendre. Ini salati. Azal est bien. Bon Dieu, va nous calmer pour essayer de te courager non. La femme on a pas de c'est va m'appeler. Comment la femme on a dit ma qui était un jour salati à bosse la maman. Ah c'est le souci. Sinon on a boue. Nana c'est. Je me comprends moi qui. Mara noi faisait ça. Neti na oye so boy do ezo pesa na poso de na lelo de so na sala na benga sala si na esa yeke na sala si mo ka bua ki sanga do wanga nyango pesa ndenge mo na ko Mire. Yo na zin. Zo papa di. Yo lo bani. Nika so do mi na mo buna ko sala te do na yipe so papa yebe ango so na suka wati. Et là, le problème, c'est au moins des années, c'est ce qu'on fait ce qu'on a. C'est ce qu'on a au gros sasco, ce qu'on pas de naïf. Quand Monica Mireille, n'est-ce pas le bosso long la rate? Bosso pour le monde, ma belle. C'est comme que là, on est bien le bosso n'est pas la rate. N'a comment faire na youa. Bon, on a que l'on a soumis, mais on a au bas. Et bon, ton au moins, c'est ce qu'on a au sein. Tu sais, mais papa, ça botte à Kanga, mon côté, qu'on se la fout, hein? Ah, tu sais, quand même. Bon, t'as qu'à, moi, fais-moi le nom, ça, c'est ça, et ça, non, l'autre, Mireille. On appelle le long, on a la fois la rate. Papa ne peut pas s'appeler quoi lion mon roboé le mot la caille ça m'a dit mon robot mire ko tout dans mon corps ah non et bisayo le mot la naissance non l'eau t'as pas ça minute ka mire oui bi kinga bana bota na la sali kamona donc na yebi ne ba non la semi ta fils na bota manga moko ni hein ozo comprendre mire na yebi ko sa yo moko mais siko yo bo ozuze mo ba la sate ata mo mire non ko non ko ka te mi non mo la ko ndire ma beke ya balanga donc ma beko ya te mire non mo la naissance non lo tena ko zuna makasa mo na tout ngo ka tona l'action mo ba sala ngo pe lo ngwana ngo mire ko zo po lo ngwana ko na opo ete mela zo banga donc na na sala eloko wana ete na obanga omonde olingaki ye soko salika bon pe lo ngwana ngo esa no ngelo te lo ngola ko pa no betuti ba benga no nanda mire lo ngwana lo ngwana sendo so ba yebaki bebe na bango te na lo ngwana ko pe lo ngwana ngo calme pe na ba na talo ni na sa sko yo ba sente o mire bomonga na lo bani soni timire longolaka bon loko bono ka kolonga ngamo ka toke ka koloka sala stern yo pela dozo ebake makamwa mbalo na salinge nga pena longa makona na keluka sala yo bine nga finga kinga nenga benga na kinga donc ndenga lapi garçon so na moni na epe so na ko salinga bon siko osani obo siko mwana zanga tata loko yo bo longo papa na bino mire vieux loup papa na bino mire ayo papa so na kamotina na katata mire nga monika yo longola papa na bino na ndenga sala na mire o raisonner te il faut nous traiter na papa na bino wana mire pas non raisonner nous on ngokami
longola ngoka po nga na obanga na papa ya bino ayela ngai awa nga na oloba na ngai te po nga na okoka te ngai po nga na longola ki baboma ngai te yibe soko longoli ba oboma ote pe yeba na ngote po na olongola no zuza o tata papa ya bino na mfuna ndinga zala tune papa no ndinga alenda vraiment ndinga te ngai désolé na camarade na ngai po nga na oloba na ngai mingi te po o nga na lobi yango soki olonga na ote etali yo ko esko luka ngai te nga na sina lobi mama limbisaka igete azaka mwana yo mama ndenge oyebaka igete na bavi wana bakifrère na basere wana ndenge oyebaka igete aza sobongo te mama sobonga longo oyebinga te mama changé igete a changé sobonga nga jour wana ayaka aleso mama nayeli igete mama na mobangi na cope mais cope dans la minute eza na temps mama osepela donc ndenge oyebaka igete nga ndenge azalaka ke o moke moke bible o kitamba igete aza sobongo te mama limbisa azaka mwana mama natie baidéologie oyebinga te po epa na ngai ko omakambo bajesu bandei bafrère epa na ngai ezalaka te po ngai na bavie wana te alingi asesenganaka abone kokotisa baidéologie ye comment obe mpamba mokoli moko osungi wapi egete ngai wapi motaliki nazobanga kokota mama ebisa yakota epa alekaka etula geta eza na ekuna moko bangaka somo te yebisa ya yawa geta mamu geta mama azobanga na ye kaka yango igeti ye nakomi nde nkoi na ngi nalia yo nakanisi osanze ya igeti mama sa change ndenge oyebaki mama puta wana eza subongo te ya change ndenge omona ngai nakomolika igeti okomi mama ngai nakomi mwana yano lidi kuna mulidi mulela bebe mulela abengaki na bina ngai nayebisa oke lidi mulela aboti abotisi mwana mobali komona efrayi aboti mwana mobali mwana ngai imosanze bilamba mama okosanze pena ngai na okonta ti mama change merci lambala Décambo. Papa Koulit, bonjour. 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 J'ai bioté vous sortez Papa Koulit. Ngai mwana ya Msoba. Mwana ya divorce. C'est ouais. Ah, comment la bilongité? Ngai le tika kaka Alina Street. Oh. Kasi ngandi na Naga Street. Tu le voyez. Jean-Charles ngai. Tu te connais le mbele kitoko ya famille quoi? Jean-Charles. Michele. Abekela ngali solo na yo. Papa Koulit bila zaka na mboka Papa Koulit bila. Lelo atininga. Kuna tanga kapete ba intérêt na pembeni awa. Lokona na yebi mwa ba Congo. Na atininga yi epa na yo. Atende ipa na. Chango ni na abebi na visita. Abebi na visita yo. Ibrahim ko za ba faire mes kotos. Eza ba faire mais. Taba ba bilo nyoso. Otekisango. Otekisa mapango nyonso oza nango oteki wa élevage nyonso oza nango oteka ibongo na oteka nini oya na kini ombela lupango kuna asombe na mbinza ombela 3 parcelles na camion mibale obongobonga ya solo abinanga yo mwasi na yo na mwana kisasa alingi soso oza na mboka te bakono ngulu boye ozozata bamilangi okozoka pamba aza na posa na yo ozaka pembeni na ye po amona komikonoso oyebiki je suis venu triste je suis vraiment venu triste vraiment triste obakolo toyebiki na sepe nini azomona ngati na sepe ndenge namoni boka je vous aboka Rige Aruje Wiza swalwe mama wiza swalwe wiza tala mama papa au kasi kongo beto kitongo beta ko kaza yoga kama mwa difficile Sija mungena bino ngepe wa mambo ko nge Zeya me yani leka lani mwana leka mwana msoba Mbele
Donc, problème là, hier, on va tenir un beauté cabilo, on y a un peu ça. À ce moment-là, 3 parcelles qu'on a, il y a 2 camions. Tu bon. Donc, on moins de temps pour te caméras de l'eau noir. Une semaine, quand on a le coin qui n'a pas posé la qui est là. C'est pas si ça cause un bon quoi. Ah, il a coûté la petite de la là. Je la vois la petite dans mon. Vous êtes ça pour Kato. C'est pas beaucoup de cela. Quelqu'un vous dit pas maman on a gamme, dit pas maman on est gamme. Tiens, là on appelle ça maman. C'est pas maman. Oh, ça me mindele à wati. Boucher boluki ba changer bino ngo. Oh les moi micro avant boya une semaine. Oh combien? Boy combien? $100. $100. Moi ça paye mon cher. Pas cool. Hein? Non, c'est la mieux. Ok, madame. Ce qui boya ga boluki ngai Jean-Charles donc kuta donc là. Adieu. Merci. Adieu. 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 Mireille. Hé. Où ça vient? Hein? Papa, moi, bien. Vous avez bien été. Problème. Vous avez un tombeau, vous avez salam salam, vous avez un d'accord dans le tout. Mais vous avez vomi tanda. C'est normal. De ce qu'on a dit, nous sommes talibans derrière, nous sommes salam. Hier, c'est nos amis. Juste mon organe. Papa, moi, j'ai fièvre. Aux autres fièvre. Ça m'étonne, il y a 2 semaines passées ici, na Tindio, où il s'est donné aux qui bien résulté, ça très bien. Le reste changé. Hein? C'est quoi ça? Vous voyez, au commun, vous voyez, d'accord. Quoi? Hé, tout le monde, Tema, yo, tout là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Mireille. Nous avons fait en bataille. Oui, nous avons comme nous avons dit, tout le monde est dans le travail. Nous avons impoli. Nous avons fait autre chose. Nous avons fait. Nous avons fait un bambou qui tue pour la maille. Eh, nous avons fait. Nous avons fait. Mon fils, il vous donne ta gueule dans une salade. Papa, quoi? Vous avez dit? Non. Tellement. Donc, naï. Nous avons se débattre, nous avons bilo ba otinde la na mo otinde na alpha ou na lia na sakana ngo na usalo donc on a mo OK voilà notre fois je dis ici na mo ni na camarade na wa do sa ba jao on na mo OK stable na likaro zemena na zo tu nous êtes tellement zemena papa ya garçon mo na bi marane donc yo bala na éviter mais ça tata mo sina ya bongo papa les qui n'a pas bon bon na ya bon tu na ya bon yebsanga o bala yi ko ni ça c'est grave nenge na zo yebiso awa na liko mono susu makolono moi ba bitando makolono na kaka ndako na ngati tu rentres là-bas tu amènes trembal tout est bien donc tu peux me balayer le rôle moko talibala na mono bala kuna dis noki kika ni impoli donc na on souffrir pour la yo dans la bien yo que comme bali c'est que ça on a descend pour la benga c'est que tu m'as dit ça famille que l'on fait si là nous aussi comme dit là comme dans les mers na les maguna na France elle sorti le portable on va quitter la bagarre sur le portable on tient le portable là c'est un souci hein le quoi pas tu m'en la quand on c'est un souci hein maman nous zo le ba tu m'en la quand le banda la quand tu le tient là oh troisième fois tient là ngou oui non comprendre nous aura comme qui on laisse nous allons boiter maman ça oh chérie ça sent bon
Voilà, continue en bon. Très chez Batou. Par contre, tu as fait bon. On a sur la chocolat. On a sur le griffe à Biomba sur le griffe. On a mis la oyo keshoki no kusanga so nakaza ko changer ndo kozaka boy vont so ta poza passe mais ça va y aller petit notre de personne on vient sur bien au vidéo la vidéo nossa vê na comprendre le nossa lengi na ça soit il est assez fou non ko changer on est changer maman chérie nous avons moi mais mais attends il faut que ça soit trop vraiment ah c'est pas bien na pas dire ça Next year, what I'm supposed to have. You need to come on, so many. You can not miss that one. You can have a it's not right. You know, you got down in the water. But you won't have it. You so people, some man will keep a piece of food. Na chini chezo mwana wose kuna na wasomba wana mbo. Bolingo na wose na wati sigo kwa samoto. Sasa kwa tigo memelanga ba bajara ba kitambala boy vraiment. Tiwa. Ukanga mina bila moyo. La personne mbongo liyo zo mbongo. Finalement, vous savez à nous connaître. Non, lui a été finalement conseil là, il faut lui faire la rolenda. Pourquoi j'ai mon petit nom? Tu n'as pas essayé on se cause vertige de. Petit nom. Baïch. Hein? C'est là. Petit. Il vient à terre. Mais ça va faire ça mon soba. Pas la biso, ça va la papier à 4 litres. 4 sur le ciseau. Mais à peine non là. Chérie moto. Pour lui vraiment faut que tu salon hein. Bon, bien moyenté. V. Maman parle de ça. Là, OK, na moi ça, na moi ça. Vous se libérez sur petit temps. Chambre mère développé, oui. Chambre mère soit là. Merci. Et comment c'est dire on voit que ça va très bien. Petit temps. Pas bien les églises. Hein? Les églises pas bien. Chaque jour na ya. Bana madame hotel. Chaque jour na ya kana oza pasteur moi zo no bakuna wa. Église on va pas travailler moi. Té wana shinda baba bishi. Ah, c'est pas dosé vraiment hein. Mais ça comment ça on a qui na wo? Petit temps on va développer vraiment. Parce que mais 5 minutes qu'avec comment libérer parler. Chérie. Mala bengi muki na kumisa simbo mukano. Siku yo zo misala ti. No bisa girlfriend na nani? Et il a besoin de ça mon ko edi kanga. Mala ngolo mususu. David sala ko bien. Mimi ndo simba ngati. Dans simba sans de leur goût banga. Si bien. Comment le guidam? Nani kuna? Malembe. Ouais, mbelon. Yo. Bonjour papa. C'est quoi là? Bonjour maman. Dis, taxa mbelon. Yo. Nini lisusu, papa nini? Bayeka bulu. Yaka malembe. Yaka wa. Papa na. Na ya malembe moi na la fille unique. Oui, papa. Bonjour papa. Bonjour. Dis, bonjour papa. Bonjour. Ça va? Toke nok no toke ofa. Topusa nok no. N'a pas besoin de vendre la thé, n'a pas vendre la thé. N'a vendre à la côté, j'ai ma maison. Dis, taxa mbelon. Bisous mbelon. Papa Zalaka. Monsieur, j'ai mené ma fille ici. Dis, tout ça mbelon. S'il vous plaît papa, c'est moi le responsable. C'est moi le responsable de cette maison. Alain. Non, non, n'a pas vendre la thé papa, s'il vous plaît monsieur. N'a pas vendre la thé. Vous réalisez, ma fille unique, j'ai seulement cette fille ici. Mais maintenant voilà. Mais papa, tout fait la même chose sur le là. Le problème c'est qu'on vend la thé, n'a pas tikaye et pas le quoi qu'il bala avant la awa. Libala. Oui. C'est quoi? Betel solo mbal na yo. Yebo kilo na yo. Mamani. Bo kilo na yo. Voilà. Ngabola ye papa. Elle est Moi na yo ache. Alain. Papa, oui papa, je suis là. Yaka na lia. Depuis quand? Hein? Depuis quand?
Donc ma classe mo gena ndeko tia basi bana ba soki ba nini soki ba zemi soki c'est quoi? Yo kanga ina. Moni moi moi si. Je me suis habité là quand ba fille mo mi balé ba luka sala. Jean-Charles. Monsieur. Yende o moi si ne o Jean-Charles na mukie wana nde mobali na ye. To yebi saka ke biso tozaka na sala ski ya mwana mukie. Alobi o te ya mukolo. Bon, allez ça. Yo papa. Bon, s'il vous plaît. Benga ne t'es papa. C'est là. Ça n'a pas on doit battre là on est dans réaliser. Problème j'ai tellement cette fille ici. On ça là yo moko na boy na vie. Na ça na bana mi ba mi ça. C'est là ba yana. Ouais, il y a la salasi wana kuna ya. Jean-Charles. Papa malembe papa. Malembe. Na ça na mbongo soki bana nga ba sente mwana yo. Na occupé ye na besoin te mwana na sente mwana nga. Na bote mwana na ngai pour babala ye. Et non pas tia ese na balaba. Mais eso ego ya quand même. Ego ya te yo ba obala mo suna nani. Vous sentez que moi c'est et ya kana ngo. C'est pas ça, c'est pas l'éducation que vous donnez à vos enfants. Maman, s'il vous plaît. Hein? Na kati ya wapona mobali na yo. Yo, non tout notre pour la deuxième fois nazo tuna au télémisco liwanga autant singa pas malembe l'accent ben tellement l'accent ben na yo oyo papa mwana nga za maladi tali boko neza calmez-vous papa lentement on comprendre ngam na on comprendre yo mais mwana yo awa maman deux fois déjà fille ayena lo papa nga ya azaki yo yebié tout le bossé ka luka Jean-Charles la c'est ka mwana nga mke o te ya mukolo ouais Jean-Charles na nga ye Jean-Charles ye Mireille. C'est quoi ça? Dis, nous tout nous. Nous balons comment il est. Bangoui. Ah, l'accent balan. Comment il est? Ça la style Jean-Charles. Mais papa. Moi Jean-Charles ye. Ba mi balé yango. Azana mwana mukie abima ku kité. Hein? Mais papa, oui que makambo ça tu peux me ridiculiser. Papa s'il vous plaît. Oui que ça diffamation na ndako na nga pona bana ngai. Oui yango kanction ya minute. Hein? Que ce soit la dernière fois. Oya sur la ko na pango na ko ya usata page. So ba sente sur la voie nini pour la première fois mon nga. Na bia so ba sente na voie nini oya na. Allez, les gars les Bobima. C'est quoi ça? Acteur même mouton. Pourquoi la bien quoi? Hein? Mais c'est moi j'ai l'argent. Tiens l'argent c'est toi. Attention monsieur. L'argent. Profitez ni faire la ngati. Paye quel langage? Tu vas diffamer mes enfants pour rien. Que soit la dernière fois allez. Non. Couillon. Imbécile. Balikita Bwengo. François Luko. Qui met tout la tille, hein? Viens la peine. Faut pas qu'on calawa, Ça sonne. Tata zila na mteta. Uza uyimba toza kumwana uyimba. Oh mama. Eti. Lubini tata zila. Ibuza ukuta wana kutia mateli koto. Uyebi bilanga wana yeshoka. Ewa. Bilango yeshoka tusala kiwana ko. Na teki yangu nyoso. Yoka nano. Uyebi kubanga na teki yangu. Uyebi kendenge sabu droga na kisasa ubosani. Moni c'est quoi le quoi? Tu sais que c'est ça. Bon, yoka. Ndenge zawa, moni ndapoi. Ndapoi. Nza uteke na mukonja mboka. Tata, bon sur teki nda usuki kuna kisasa makamusimbi tukuzonga abateta. Kati Kama yidi yo makamuda usani. Vingi lange Ikivingila. Kana pi. Na pi. Puyati kidi fufa kafeti vana mbata mushi. Katu. Tala mwa kile kan soso. Yoka. So tu teki yangu ndike ufane pa divorce. Divorce ayebisa kinga boye. Ayebisa kinga ike. Ajuni ngai musala. Yoka nanu yoka. Tunanga pa nani. Et pas un gros acte de production. La camarade nae Dani Dani Zelana no mwana yo nani Dani Bashunga. Dani Bashunga bango bale basa kote moko. Si vous êtes là nani? Nini? Kidiambo. Ayebi singa yi mwana yo nani yo Richard Melon. Na yepe azana kati wana. Ndenge sa buye bakango biloko nyosi za la prêt. Tumbo mshetani. Babiye nyaza kusomba donc kalami nyaza kusomba babiye zoken. Mais tu quelle coin? Tu vois la sushi la tête. Ça soit mon. Tata si boy. Bon ça va biloko monsieur toi. Bon yo bon ça biloko mikemike quand ils zoken. Danga nyoso watala. Soki to kome kuna. Okokende na nini yo ite. Soki to kome kuna changer ji pouvoir ya mwenye.
soki tokomela kisasa okoza mibali mibale yokanga yawa mibali mibale yakoza mibali mibale moko ya bino mibale moko ya ngai kasi yesu balobaka na ye bongo ndako misato moko ya moise moko ya eliya moko ya yaka tosala priere yaka mufuka isa kokenge nzambi merci yo olobaki to priere 116 me ngai nakoma kobondela 117 po 116 eza moke yoka mateya Nzambi, uza tunatina makejama. Nzambi tata merci. Parce que yo usadi. Tulungwa na bowumbu ya mboka. Uza ukenda kisasa. Kukuma tukuma nzambi pesa kati mibali mibale. Kukuma tukuma kuna kamati moko yanga kwa pesa ngambo. Kanzi nzambi. Uza tunatina makeja tata. Uza tunatina makeja. Ndile fungwami. Ndile fungwami. Tema. Yoka, nzema mubona uyemba na yoka hivi nawo. Yoka. Kuba kodilanga. Keba. Koko. Tata. Keba. Manakini yaba. Todingi tu ya. Keba. Menda ma. Turi. Ma. Kuba kodilanga. Keba. Ile lo keba. Koko. sina soni moko na comprendre yote oyebsinga libala oyo betelinga tolo ake obali make na nguta mwana moke nga vraiment manda na samwe vraiment mpona likambo na yo elo nasali mpona yo te nde na okende sikoyo na yesu sikoyo na oke so moto ayo olukanga nake voyage nake matadi bamission de service makambo eza kuna fona kena finalizango nazozonga dans 2 jours 3 jours nazozonga en tout cas nazodekisa une semaine mais yo lukelanga solution donc tout de suite là ntango nakoya nakuta solution nakuta baexplication te oyo olakisa nga na soki ye te kanisa bien place oyo otie mobali na yo naya nakuta ola na mamu naloba na yo nalobi nini bon voilà nalingi baexplication te ta solution nayebi te nasimba ba mariage ya bato ya bana ya bato nasalisaka nasimba mariage nasalisaka mariage ya bato ngai nzambe azongisela nga boye vraiment nayebi ke nzambe aza juste aopinir nga te nzambe oyo ngai nasambelaka nayebi ke aza juste soki vraiment eza ya solo ke non apesi na punition oyo mpo na yo na oregrete mingi me nanga kondima ke nzambe akosaka ata kosoluka to ntango na kozonga nakuta solution mona kaka nga moko oyo donc nayebi ke no préparé vraiment ke mariage ezala vraiment spécial koleka bana oyo yanga nasimbaka oyo osala nga oridiculize nga ntina niveau oyo yo oyebaka ke ozalaka yo moko oyebi merci. C'est vrai ça? Tu ne mettras pas les temps de... Parce que toi ici, tu penses que mon est fini. Aujourd'hui c'est toi, demain sera vraiment mon tour. Oh oui. Les mots c'est pour tout le monde. Les mots c'est pas pour toi seul. Ce qui est fini, c'est pas toujours vraiment fini. Si c'est pour toi fini, pour moi c'est pas encore fini. C'est vrai. Oui, c'est vrai ça. Ça ne mettra pas les temps, tu verras. Papa, papa te divorce, non, non, te divorce. Te, papa na biso. Papa mandeni. Azobela? Azobela. Non. Oui. Salut, tu peux traiter tes. D'ailleurs, divorce on en tonton. Eh? Garçon.
On souffrirait. Yo papa na banza wote. Tantine. Moi il a été déjà c'est toki plus. On a divorce. Divorce what? Divorce mbana on a signé ya déjà. To fangi to lié. Divorce mon ban na yo. Même ban na été. On peut que courageuse oyeba. Wa courageuse na kata lo pangwa mutu. Ofungoli ponto koti. Le pan a mutu c'est le pan a divorce. Moi divorce yo zulukana. Le pan a divorce mbana na awa. Divorce yo zulukana. Moi ba nemi bani. Na mwasi na yanda. Ban belle baba belle divorce na bana te. Divorce un jeune garçon. Eh ça va tonto ana. Divorce un jeune garçon. Obi que tu solo ba. Ban pro be toi que ça va divorce. Obi que pere tu solo ba. D'accord. Obi que pere tu solo ba. On ka divorce na bana. C'est quoi? C'est quoi? Mais où tu vas puis maman? Mais j'arrive pas à comprendre. Où tu vas putain? Moi c'est un aïeux. Où tu vas? Non, il est beauté. Non, écoute. C'est là. Dis, c'est là. Non, des fois, c'est pas là. Non, soyez calme. Mais moi, je connais rien. Je suis marié. S'il te plaît, pardon. Dois arranger, s'il te plaît. C'est quoi ça? Hein? Mais c'est un peu. J'arrive pas à comprendre. Non,
Non, dis maman. Non, dis le retour, mon cher. Non, non, Yara. Oh, ça va la porte là. Ah, tu vas moitié beaucoup tout là. Non, non, je comprends. Toujours un problème. Les amis, les amis, Vous êtes de se voir là, mon cher. les amis. Il y a un ami. Pas possible quand même. Non, Devos. Hein? Non. Mais na biso na yebi atali kamumo côté na moni mo somba na liboso ko mona ye na yebi été na moni le wapi. Allez, joue en la quitte. Ça ne va pas, joue en la quitte vite. Hein? On dit que assis da bete biso lisolo que akuta mo simuko awa. To kuta sud na nzela akwei. Apike crise akwei nini? Oh, na utumo na moni papa na mo simo. On n'arrive pas à comprendre biso. Peut-être moi na za na problème. Mais sikoyo moi sanga luka siki ye. Mais engana kuta ni. Ye wane le peda yango wana peda moi sango ye wana atali koma. Sikoyo na situation na ye na ngo oyo. Adel kan la tindi na hein? Ba ye na ngo sikoyo na sana. Toujours parce que les dago de ne ko yake so bara masaka. Mon cher. Biki nazo comprendre. Yo za mutanga na yo oza ami na ngai so likambo elenga ele yo. Est-ce que biye? Ta kunenga so kisiyo. Hein? Non non, chérie, je ne connais absolument rien. Nebi moi si yo te na kutana pe na été. Maman. Combien d'avenir filles wana? Non, écoute. Tiens kota kaka et puis luka de voice. La qui cherche mi ba mo ba kaka de voice. Tala faut arranger hein. Maman c'est. Maman. Nakondima buzobo eleki ate. Taxi on doit se kisinga. Maman Kadim so amoni bo, c'est normal moi sinanga na ndako. Hein? Il en a so amoni bo, c'est normal. Hein? Kadim so amoni bo sepela. Devos. Na ndami so bana na moi na sibo na funga na bango. Ça c'est pas possible ba parceliser belé à sauter a été awa. Mon cher non dit. A bossé adresse. Hein? Est-ce qu'à bossé adresse? Mon cher ami. Mon cher, Obi Nazana calme parce que c'est la première fois que Bamango il a ngaï. C'est quoi ça? Mon cher. Hein? Maman non. Tala, Nabisio, Tala, Bomele, Obi, Lobi, Marambo Salingaï. Nous avons sa maman vie en bouilla. Donc, il y a un endroit à 4 Marambo. Mais aussi, Maman Zoto, Nami Shabana. Dans les Camerounais habités. Limisa. Les deux côtés sont en faute. Pour nous, c'est soit la dernière fois. Et ça pas naïe. À cause de ça, on est sur l'ingaki. Le problème est dans la mutuna. To limisa la maman limisa. Encore il y a ignoré problème en gros. Limisa. Tu comprends? Limisa. Il s'en fout. Dis boy là dans le logo mon quoi pio kuna. Mais quand le pont, le pont. Toi, il est fort. Où est bien? Tout ça bien? Bonne nouvelle à te dire, une bonne nouvelle à te donner. Excusez-moi le terme. Bonne nouvelle à te donner. tika blaza esika nakendaki ate mpo na susi ya mwana na ngai get nabengi nabengaki bana noko na bino bayaka na Allemagne kapsika pesa na André Malenge na Stuttgart na mwa mbongo ndambo tu mpo tosangisa totinda iketi na poto yo komona ndenge mwana akotula te Kaboyengo yao ye. Mais là où tu peux te venir dans les gars qui n'ont qu'ils ont plein de favorités moi les bonbons ça la zema tsomo qui la terre moi les bonbons de vimba. Salaski, ve Salaski Jean-Charles lenda pena ko mero. Zo mo te ko la. Oh je suis là. Yo ça il faut payer yao ye. Ah le pas non songo ni so ni wela kwa mbongo na ngana ya. Comprenez mon émotion mais il mit de silence. Ha. Somuni kana bolikuwa na hivi bango basambela kakuna na nzambe malamu lokwa ningi makamba kosambela na ndi deuxième jour ya kamera ina kigina ba nyoso ya bana ya mikili ziko ndilo azalaki wana nono makangira azalaki na Londres imwana Londres wana dudu makangira fazalaki wana na Paris mwana Paris tiko kosangai kigeta swing mwana Paris non c'est pas respecté niko na système mwana mère ya bana wa branchi Somuni yebisanga na ifatigue na voyage. Parce que na personne il va nous sortir ya le cadeau. J'ai une surprise à te donner. J'ai pas deux, une surprise à te donner. J'ai pris une Marie.
J'ai la forme, tu n'as l'adresse. Quand ils ont au moins la 77, tu es là. Bah, on va pêcher un gars numéro 2. Il cherche qui top, ouais. Il goûte la mela. Ndenge za kusuba ibina zongo na uzonga sister. Ndenge na yao kati talaga za umona. Za malamu tata. Tuyeri bela. Kivutu kako. Nela kuzonga. Kuvutu kadia ka konge. Katu. Mambo mana ka yako. Iya. Kivutu kadia kako. Merci, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Ah ouais, numéro 27. Oui, c'est 27. C'est 27. Oui. Et ça, on a divorce. Pas de divorce. Voilà, on va vous voir. Bonjour, qui est au vomit. Hein? Mais voilà, il est qui n'a pas. C'est vrai? Mais on a joué beauté, papa. Il y a vu ça, dans la carotte. Pas de pas partout. Faut ça la poli, papa. Il a dit que tu es père. Si maman bilo bilo a cité beto so bebi sangai. Pardon. Lo buti no wa. To wuti mboko bumo yo yebinga ite. Ngazo bote biso za mboka tele mo na so yebanga tele. Ngai père, ai sa biso de yazana petit frère yazana Bruxelles. Papi Francisco Colonvert, papa Escovi, avec la Belgique. Bon, ça va, Zoka, papa. Yo, allez. 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 Ça fait dans yo, donc, biso siko to comme différent na bino. Pour venir aux enfants dans Gombe. Quand nous bisiko za papa Kulutu. Défoncé, moi na maman. Si madame. Tale leki na ngatala. Ya mwana ya. Benande, ukumi ndeni. Kasi mwana te. Ayo kusabisa mboka te. Oye mwasi yemi. Oye mwana na ngai. Tuye. Ebi na so comprendre. Tuye na ndingi nini. Kasi tumoni mwana ye na mboka alobi na biso. Papa alobi boteka lopango. Boteka biloko nyasa uye na kisaka. Mwana. Charles. Papa, Jean-Charles ako kini mboka ndeni po Jean-Charles. Jean-Charles. Aïe, n'a pas de babarbe. Et je nomme un peu le père du soleil. Souverain de grand Jean-Charles. Papa, nous t'avons gagné. Je comprends. Jean-Charles, qui est là, moi, je suis allé à la lit. Il y a mis ça à street. Jean-Charles, qui est là, moi, Dévoche, on a la bandée de Boma. Jean-Charles. Katou. Mais on est Michelet. Hein? Beaucoup tana bango. Les vous sont bon quoi. Oui, Michel ya pota bunga beaucoup. Michel ya pota bunga ba teka ba pine beaucoup teka ye. Michel. Quand faut ça ma kulungulu bende. Il est pas bekanye na mutoka. Bon, ça il est je ne sais pas ton camarade. C'est quoi là? Divorce. Divorce. Où y a dit que c'est un bon de famille? Mais où Jacques Moun était, moi nous j'en ai eu un yamoune Michel. Où y a dit qu'il n'a pas de Michel Wana Kima. Akima, tu trouves que moi nous Michel Batine Bapine? Grand frère, comme nous, on a un comme on a nous jouer sur Marambouille. Ça va, on tient le colon à ma femme. Ça n'a pas de là. Il y a un principe qu'il faut la communion Mukanda. Moi, j'ai pas comprendre quand même. Divorce. Yo so mona, yo kana yebisa yo. Osho mona njongo bati yango na moto. Oyebiteke pasio esipo utakawana soka zimu takilisi na chez yo kasa kuzonga tutu na ici on a organisé pour faire un budget programme à Moutou. Mais moi un budget. Mais cet enfant il est venu à village. Il me dit à moi que papa m'a dit papa dit vendez tout le parcelle. Jean-Charles a mboka abisi bango aya mais bazan ne batte pour y aller na mandef belé ça va promettre non arranger la chambre ya street bon on la là attends yo té bango ba ki na chambre aller grand frère na moi aussi na chambre aller comme ça à street balala na c'est ta sœur toi. C'est ta sœur. Papa, condition là, salon là, pour quand on te pose le kanga. D'accord. Oui, pas modèle. Il ne va pas faire tout le balo. Non. Maman boya street mais mi fait
Mais vous jouez tout à l'heure, vous avez beau Mbimbi. Nzambe. Kabano ngala bota. Joa bilo bwana, joa acha machine. Shogun! Shogun! Shogune! Shoga! Shogun vraiment tell you moko vraiment ya pananwa. O meli bete o timba bidon moko bebe ya moko vraiment boy Nazo sama moko sasa masa ndo silika. Hadi ke mikolo rupe ma mikolo za jour na yo. Oyo ko tape na yango yo. Bien. O pera luka. Ide. Nata. Nyoso, nata. Obike na bimosani. Obike fe o bona pembele mobana ya mbinga ya sabe sengande. Abeni. Abenga kinga bina ngapena. Aptale ba foto no. Chapale ndio obie abino no mashene ngwe. Nipo yo matisu katika kikunuzo vya ngolo susu ngunu yako yo to dakate okolia na kolia monene te ngamo papa. Ngapi na kopona tena ite sata wezo kena makolo. Lo babo ye. Ai monene teta yeku na lo kwa i. Mama. Akanga kera bola. Wewe nani yana sasa tapenda. Unachote kanzoto naona bazene mama. Kama ndio kwa sababu ngo yo baba si azoni mwanda. Edi de masa leo mwanda. Semunitika. Matina na rasalanga. Ni camarade na mobiki na bossa na ye. Karine Masia. Asa iko ndata tinga na forme. Atinga kwa tabu ikiti modèle aussi là qui basi la capote comme il n'a benga la mosali ko de Bruxelles la combien pour la benga ko de disa benga ko benga ko ni o benga mo ko benga o dia mama ya da bien tu sais tanto T'en souris un peu. Va franchement. Oh, viens, t'en souris, viens, pardon. Oh, t'en souris, je vais monter du super sol dans le corps, ce sont mes mots quand on m'a dit que je devais monter le jeu qui me s'est fait encore tant. Mais là, franchement, chérie. Chérie, mon frère. Viens, la tigre, il est ça va. Oui, ça va tout dans la roue. Ok. Chérie, n'a pas d'accord. Oui, il y a zéro vraiment. Oui, que soit hier à dire. Dès qu'il y a un style qui est un peu canadien. Ah, ma force, pour qui ça? Maman, à la cuisine. Tu vas qu'il me dise au café avec sa main de côté. Pour moi, les robes. On m'a dit des robes pour mais ça m'a envoyé sur la qui maintenant au com. Moi, les gens qui ont comme ça coco, pour ça que ça me tourne na. Obike, na mi wanga. Obike na mi bosani. So qui n'a so dit ça so n'a. Ah non ni ça. Hein? Kutenge la robe. Les gens passent là nous me super on la tape on va berger s'appelle. Le Bokanza. Ça sonne tout à bien autant à la combat les autres. Si, même si le berger s'appelle. Le Bokanza. La qualité soit disant ce qui n'a. Ah. Frère moi voilà dans la com et les gars moulay. Ce qui a fait c'est épingle ce qui ni. Hein? Bien mais tout le monde. Ah. Maman. Combien on a déjà? Au kilo na yé. Maman. Bonjour maman. C'est maman, elle ça qui est. Maman désert c'est là. T'es promise, la promettait qui est à côté déjà. Mais là la côté madame est à côté. Ah on se fait là. Bon c'est la famille mobile. C'est comme c'est toi. Ah. Merci maman, merci. Ça va bien au rose ou on peut comme. Ok maman, merci. Papa, excusez, il gagne pas vous ni pas maman note. Ah maman, ça papa. Nakoki kozwa mwana 5 dollars na tenengi na benga ya ndi mosusu ya kanolande. Ok, pas de problème. Fifi mvuka mama na Giovanni na mobali na ye John Makaya. Abete la wali sono. Ba kanolande na jambo ya kobenga bango. Ok, ça c'est $1 za au benga. Yo,
chambre maison là. Salon va te tirer. C'est là dans une nouvelle chambre. Eh chérie. Dans une zone là. Nous appelle mon pas. Panel. Clarisse. Clarisse. Ngoye. Ah, maman nani na Rocky. Maman na Robin. Robin, eh? Nani mon aime les nani? Maman na Robin na. Nani. Na Bosani. Ah, nani. Arnold. Abisi nga tuninga abisi na tshoro ba anglais parce que tango comme na Londres. Et biga. Ah, il y a du coup le bateau. Ouais. Deni ko to ça va? Oui, ça va. Nini ba provision sur la maison? La provision nyonso Cécile nango. Kunde zabe kunanga kuna bengo kuna signalo ki Cécile. Ni provision si do ba te ko ben wadi. Na ko yati. Ah di. Ko ba carte na sombre gum sala. Chérie nanga. Parce que la provision ba carte tsaka na ndako. Soki pesi mo contre tanga na yete oba Robin. Hein? Excusez-moi casse. C'est pas gentil, maman c'est comme la ranzala. Au moins normal. Tandis que ça a beau kilo na zambo. Il y a du maloba. Mais na sala ngo. Na zo pe mo ni na pe mo. Laissez au banc dans sala yo za donc déjà né osa boye en cours né baloba. Ça dans zela lo ba bengi appel mener sonner tes zanzela. Ça va pas. D'accord. Mon ndo za boye. Ça peut nous sortir dans l'église zo kenya zo bondela nzambe pesa nzambe pesa. Mais yo siko ils ont senga na ngati nzambe pesa. Moni fait on a pas les onyo ko lao. Ils a qui numéro chaussure na hotel. Au moins ça peut sur la tiamo zo sona lokolo. C'est ça yo te tika. Ndio za lezi boye ngande ponchir na. Déjà quand on ngani na lalaka. Nzambe pena raisonner que non mutu pona sa eri kela mbembe na ye. Asu pena ta le kela kitango pena sala yo. Zo ba. On a pena salinga na mabela, si mabela salinga. Mais yo pena longo le cote. Non, on va pressionner. Bon, on a la précieuse. Nzambe nanga o makamni ne komelinga lelo lelo panga na komina tuta banzete oyo na mela banda na botama na sala ta makambo te bakambadi musu baopianga conseil na tika bamusu baoloba na sala siko na Olanda nani awa pe papa pesi ngai kaka 48 heures donc soka ye fa kuta solution na mondo na tuta kaka nde bayebisinga makasa paipai banzeta mapela na misisa paipai na tuta kaka donc na mela mpo nazwaka solution mpo soki papa ekutanga nazwi solution te donc ezala grave mpo na ngai donc oyo nyonso ezaka Jean Charles moto alukelinga makambo soki ye te naza na nga bien bilingalinga kaka kolanda vie ya presse tala ndenge na suki nabebisi vie na nga pamba nga papa azopesa nga baconseil butu moi nabotamaka nga moko ta sikoyo nde nabebisi vie na nga nasali buzoba mpenza naomela bakisi oyo nazoriske mpenza vie na nga donc nazotia vie na nga danger mpenza donc nazoyeba te nini ekoya liboso na ngai donc nazomelaka mpo nazwa solution na makambo oyo papa ayebisaki ngai mpo soki aye awa bengani nga nakokende wapi nga ko mama te bandeko mama mpe nayebi te nakokende wapi nakosuka wapi na vie na ngai oyo nyonso kaka pasi ya kolanda mpe bakamarade kaka donc vie oyo mesani tolandi kaka camarade okoti kaka na vie wana ngami nazalaki na nga bien calme nyonso papa osala nga nyonso nakosenga azopesa presque nde nasuki nakomi na vie moko donc nakomi mpenza donc nasuka mpenza baloba nasuka donc nasuki mpenza naomwa so eloko nakosala te donc natutaka banzete oyo namela kaka mpo nazwa solution e papa koya akutaka solution amona mpe kaka ezemi yango se elongo na donc naza so nazemi te mpo naomona so eloko akosala te donc naomona donc vie esukelinga mokili ekomelinga bololo donc bololo mpenza oyo balobaka bololo donc vie amona moto esuki na nzela donc nasuki mpenza nzambe na ngai sunga nga kaka donc sunga ngai kiso nazomela donc zemi yango elongwa kaka nayebi ke naosala masumu me limbisa ngai mpo mbala nsima nakozongela susu te mpo oyo nazwi eza lokola leson moko nde oyo na vie na ngai donc eza leson mpe nazwi na vie na ngai mpo mbala nsima nazongela susu te eza pasi mpo na ngai so nasangisi bino vraiment allez yango aussi la te vraiment la souffrance en fait on se le rappelle à mon avis ça fait grand frère c'est Rafo Marambutu t'as un calme quand même bon grand frère
Première des choses, na sidika ino ndengo yaki sana oyi ba men na miti et comment na tchona na se parce que na joki conseil ya bandeko mususu leki no yebi akoma pasteur pasteur nono yefa na Suisse na Suisse bengaki na miko expliquer apisinga que non zana kimia eza problème te tikala za ni yana yo na conseil na yo kwa za musena nzambe zo musala makasi na veve na Suisse donc vraiment tant la ligne singa na comprendre que nous faut quand même yokela tant la mona oyo puta oyo comme donc na zo comprendre les choses et tout ici biso ça et bon akamete yango na nini et si que puta na ajuka mona oyo pare atakina niki na oyo na peti leki mbata et puis le beaucoup mona mongo esali ma boss tant mususu mwana ozali na mbele ni bo mbata ya pamba vraiment pete ye vraiment akoma na potende mwa ok. Je comprends tes vies. Pourquoi il y a une madame de cause? Pourquoi la mission? Le quoi il y a une solution madame de cause. On peut nous en pour biso à ton comédien sur hôpital ni te côté. Et c'est là ni te qui. Est-ce que vous m'avez beaucoup? Vous m'avez beaucoup de cheveux? Il le quoi il y a trouvé solution tes papa. Moi on a besoin mieux comme ma case. Donc vieux de moi. Donc même si on a des vidéos, je ne sais pas que ça sur une la sentinelle ce qui n'a et pas ma papa là sur ngoya production. Ngoya production. Bon, na solana na. Ça édition na une groupe na production ma bande cassette. Comme ça tu sois ni sur le comme ça ça na. Et bon on a les moines au animal dans Milan na de Milan. Ba benga kayote. Te ba benga te miko. Bah on fait là, bah ça vous dit bon là bas on quoi il va au de la vie, au de la. Ça. Tala Ali. Ne soyez pas triste. Hein? Mais ça yo. Ali. Vous allez la nini. Nous va les quand on te matin. Parce que tu penses mon bazou la papa. Akanga motema. Vous me dites vous yo sakati na yesu. La fushita. Si ma solution to ça. Tala. Na jangu loba. Yo kanga ile jangu loba. Na lobby. Libako yo sokiza mutamukende senya boboy. Landa ye. Sokiza ipana biso. Tuyo kasanga. Wala kana zangu. Ubilo ya kueleza diza madam. OK. OK, on met la chambre. Allez, écoute. Allez, la chine à lobby, kende. Nous on a fait des nous comme pas les choses malembe. Depois foi wala mission de cabo, foi wala mission. Yo pour nous voilà moi. Nous permis de ba boli puto. Comment le quoi moi ça? Faut te laisser ma cabo. Mais pour ta c'est bon. Ouvre ton yeux. Ah, je crois qu'on a mis sur. La bouteille bien. Ouvre tes yeux, ton yeux. Ya ouais, merci, ça va, merci. Merci pour le regard, ouais. Pour moi, on va aller au col, vous demandez la galère, vous passe. Hein? Bonjour, ça va, maman. Madame, qui est le Nous sous payés. Yo pe fana pe na kiti te yango mboka ngo bana boyaka ko bana kana se obani pe na kiti ako so yeko da ko kata baba kike miss na ba mesh kama na vwana anu mbona yo kuta lelo ko na chambre na mate duka pe so dana C'est quoi là? C'est quoi ça? C'est cassé en ordi, c'est quoi? Depuis quand? Papa na zo lukozo na plutôt les bana ko moni na tunyo na plutôt les vita la mbala suka okinga so bana tika na so bana na ko beto yo pas quand même yo alors vous allez vous les chambres bima Devo jamon. Lela ufinga mwana na bino ngala meminga. Les autres écoutent na ndako na wana oyebe sikie mutende nzambe na ngai ya stress ezaki boye. Oui, je Patrick a yesa ma moi c'est les assoul. Hein? C'est pas comme ça. Je dis pas comme ça. Oh, tu vois les gens n'importe quoi sur ça. Là, on va pas le béga qui bichot. Bichot, il y a pas un problème. Bichot. Maman banda beaucoup mais ça na ko. On dit que yo ndo yo moi na puis même beaucoup enfant. Na vie la gagner ndokité. C'est quoi? Tu veux m'emmerder maintenant? Et puis moi non gars j'ai mon éclaireur de voix. Faut mon mais pour moi le mec il y a kana ni moi. Non. Oye ndo kama mwana na ndokia wa. Oye la qui était pardonné écoute. Aza kusepela ile kitu ina ndani wangu. Aza kusepela te. Na mona pasi na bana ngai ele lingi kutu na bana ngai te. Ndimbisha mama ndimbisha. Ndimbisha mama. Dodo ko le. Enda te. Usa blumba la te. Sona bima ndimbisha. So mani ko ina sango ya to donc ça les a sauté. Pardon. Le bana ngo ya ta jamba. Kofuka bila eta zanza mbiti. Aja le ngana ko kufuka kwa yende tena mbongo niko yende zangu le parce que bana la gens on parle. Ya ngote. Dengwanta
En tout cas, peut-être des ordres de vous une solution vraiment. Des ordres de l'équipe. Camarade Nanga, obi que la mi wanga niko, que ngam na linga kilo. Tiko baboy. Pardon, tiko sika. Mas que longo ah, da tiko sima boy. Mas que longo te. Ala sanga bigi nyelo mama na ko pomo ndo komi. Tando fomi ta yo mo vraiment. Ala sanga tanga mta sala nga boza José Mukele. Ah, la poto, tiko ko na mo la poto, mais c'est bon. Ta yo mo wet là, c'est bon. Obi que la mi yo keli ma, obi que so na tanga ma que o tanga te bitama histoire vie non que na bima mbali mo roté, na bima to que na rotanga ki roté. Tu mo balit. Bizarre mo ko. Tika. Pas besoin de seconde chance master na ma frère on a votre boîte ça. Faut mon frère mo balit. Igeti. Boy boy. Continue le sol. Faut mon chérie na mana. Igeti. Maman obi ka Igeti comment là tu vas pas depuis que comment là tu vas pantalon. Vous nous les blancs mon kilo. Au moins le ni grave hein. Bila mon kilo bang so boy. C'est même là qui oboité. Mais c'est pas possible. Ozo bangisa ngai ozo comme ça. Faut bossa na ngaka we be na suboye tetela kandi na senga ndina ko. Il faut kama ngaka. Alors on ni mal. Do bossa ni mamutu intercesseur à souter. Protocole bande ko sala au sala souter. Mais tu as son là. Mais Igeti nazo lo belauti. Nini ko? Mama blocage ça y est. Mama yaka na nini boko poni boko ah. Tama lesko ki roni nyongo yo la signé contrat là yo la signé contrat là yo blocage ou de ça pour yo tika la finanga lesko ni boko ngala komi blocage non na moni ndinga imoto na ikote ive yo sikoyo papa mama tieli le ni boy boy na ngalo kwenda kwa kwa masque de vie na komi blocage Igeti blocage ko za blocage elle a donné la bonne des frères on moni papa même son numéro il a fait une limbolo mais c'est Brigitte bila limbolo pourquoi bango ba ka motema malamu na France ba singa yo on a ikoko ka bima ya biso na kometa yo Nabi ayo. Et bien non ndeni na mbala nganga na zo préparer na kende fête na lata. Ozo otala ni sa bango to lo peso sa bango kama sa boy. Ozo Jésus na peso yo. Bana ma mona kansa na banga ndinga sa kana banga. Ela mbala ngando lata zo ngam msusu. Ozo ga na pesa. Pesa yo. Pesa na kono. Ni matamboka wa ndeni. Ozo ni ali puta.
Pasteur, akomi na ote pasteur obiki nga na lembi na nga nini lisusu nga na lembi mambo oyo kinga serigete azosala ezosala nga place do nazokoka lisu te nazokoka lisu te ma pasteur ou bien nafanda na ngai ofanda te frère na nga asali nini pourquoi expliquer nga problème yango nayeba ndeni toki koyokana problème yango eza nini serigete asali nini serigete akomi na mobali akomi kolata na ndenge ya bapagano akomi na bakamarade ya bapagano serigete nazokomprendre lisu te frère na nga kolemba te tokobondela nzambe biso kosala frère na ngai nalembi ayebi bien camarade na ye Candile ayebisaki ye bien kautinele mbongo sikoyo nazokomprendre te azonéglige babiloko wana baconnaissance nanga totanga na bango bayebisi ke non bayoki rapport nyonso nde bazohumilie nga na famille na bango balobi babengi babino pas de problème zala calme mamu nyonso bakosala mais nazokomprendre te alingi nini na banza fraki okola liboso tokutana nokuna na biro ya paster nayebisaka bino nayebisaka bino ke eloko sata kombata lokwa mariage eza te felo comprendre fraki o tant oyo ezali eza ta mabondeli tata mpa koya na basemence na seme na kati mpo abebisa eloko bino bozobonda kolemba te fraki o esengeli obondela makasi nzambe na biso akosala fraki ozobosana eske soserigetilela komi ndenge wana yolemba na priere obi kombe bakoseka ngai François Sebengo na Belgique bakoseka ngai nayebi te mpenza nayebi te ata badele wana ata ndumwesi wana bakoseka ngai na Belgique bakosala ekiri na bango bakoseka ngai mpo bakolobake no ntango bazanda kolinga ngai na banda koboya na Kisasa sikoyo bakoseka ngai mwasi oyo nakumisaki igeti lelo nasuki wapi moni frère nanga kiko nazokabaka minus nayebi nazomona pasi na yo nazokomprendre yo ifala ebele oyo moko boye moto alonaka nguba ko chaque jour akenda na bilanga mposo amoni matiti moko ya mabe ezobota mpo ebebisa nguba ifa bando kolongola eza ndenge moko bino na serigete ndenge eza semence moko mabe osata azolona esenge na bino kolongola nde na bapriere bongisa ta occurrence meno tokende kuna tokokende frère nanga kiko naboni te nazoyeba pasi na yo lelo nakosenga no soyeba te bitumba toza yango eza anzoto toza ya molimo esenge tobonde parce que nalandaka ata conseil ya Dani Panzu nde nanga koma boye te kolela te fai nanga tio nazokomprendre esenge tobondela tokobondela nayebi kele paster akoya nakoexplike paster problème tokota nango na bagene na bapriere nzambe na biso toyebiki aza nzambe moko aza fidèle
Mirai. Non, non. So, abomi un pouco na ndako yo beneni. Ah. Maman on a aimé na kosa. C'est sur comme ça. C'est qu'il ndako ya bimia ke otambo la don. Mirai. Famille Mirai. Ça Mirai on dit. Ah, ça Mirai, moi je sais comment Mirai. Mirai, moi je connais comment pasteur obi na kamwe nde maman be igeta ba yembi biso alinga ko yamba biso te nazo comprendre igeti te na lobi na lembi pasteur nono yefa ayebisaki biso ki akotinda mbongo mpona bala na ebala epe na zonda kwa malamu abaki otindela nga me bilamba me nazo comprendre te makambo oyo igeta azosala kumotambo na bakamarade ya mokili igeta bosani oyo nzambe alobaki na biso ai seigneur moni frère na biso za na kimia nzambe na biso tosambelaka akosala nzambe na biso akosala za na kimia za na kondima toyebi totangaka bible mama yo mama nani aza mama pasteur mama pasteur obe église na bible omoni mama soki mpenza nakwi kiti na ngai natia awa mpo nayoka bino yali obe mpo namoni yo surtout mpenza esa de jésus o ngai nalingaka ye te mpo ngai na ye esimbaka te mama makambo bino boyi nango ya obe ya essentiel mpo ngai babengaka ngai la lione nakanisi apesa yo sango mama na sepe ndenge oyambi biso omoni liboso tosolola malamu mama na osenga tokanga miso tosambela omoni makambo nyonso ava kosala esengaka losambo bomoni baze ya mer boye ngai esika nasambelaka bino obotamaka te mama na nga tobondela baboyaka mpe losambo te tikala tango be miso tobondeli nzambe merci lolenge omemi biso kati na libota oyo yawe bible elobi na biso aza repa na yo ezali te toelwane nyonso ya mosika na biso na nkombo na yesu masiya ya compréhension eza na bokonzi te ke présence na yesu masiya ekonza biso tobondeli boye na nkombo na yesu masiya amen moni mama ndenge ezali wana nayoki nayebi mpe na nkombo babengaka ola lione ye moko olobi mama melole nayebisa oke mama liloba nzambe babuyaka ngo te omoni neti ser igete aza wana aza ser moko ayaka na eglize asi alongwe na oyo babengi na mokili aye dans le seigneur mama esikize titi oyo ovandi na ye moto asali yango ayi na mokili kela yoyi wapi yoyi na mai yoyi na lola oyo obe na mokili mama bongisaka maloba na yo mama naboyi te mama esenge ya biso toyeba nde nzambe omoni se egete aza ser moko na eglise tolingaka ye mingi mama eza mpona mapambo oyo na bino mpona lobiko ya libota na bino mapambo oyo nini ngete ayebi ngai na ndako awa mapambo oyo nini yo ekoloba ngai bokomisi mwana ngai mpenza mobangi nde mobangi ekoloba mapambo oyo ya bino nyonso tu mapambo oyo nini ngete ayebi ngai ya noki mpenza esika baneyenge mati pima ngai naikoloba na bino obima naikoloba noni tanga mango pese esilikila ayiko banga mampambo ni ngete ayebino songonu songonu akibino le mo 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 sala na lion mama bela l'estomac le mo sala ni mo ko papa monsieur ya ko ko yo na mo ni mo ko bela ide ba ni ya wa nga yo ya uye ça devient la monotonie mais c'est les gens imbéciles n'a confisqué bino lipopo jusqu'à Mwana, nitataleka pekisa kusimba usokusalina. Yo sunono tempe usotuna kisona. Yo ota mikolo yo otuna wasuna bloga yo. Daya kezo na ngai. Sana, oyi mwana usabana mtote. Ya
yaya na yo awa na ndako asakana na ndako yo lisusu lebe osakana osakana na ndako camarade na yo sasa camarade Kaki, iyeko, Kaki, nini ngai papa ni nini? Rije, sasa wewe, Kaki nini? Ya mwani, mwana, Kaki yangu, yo, kidiamu mwana, mwana, lola, kidiamu, Kati, kidiamu, ya mwana, iyo kuja la yawa, kidiamu Kati, ajono Kati, nini? Mwana nataka kuja la yawa zangu tumache, Kati, mama, nini? Baba, nini? Kati, yo, nini? Vous avez posé des... Kati, vous allez le calme. Nini? Kati, Nini? Kala devosi. Devosi. Nalifanya na mwani na kashoka yeli sasa za bibali vile. Moko ya moko ya ngai. Mama nini? Mama. Seka tuposha. Ve, zanke. Di. Chacha, joie na maeme. Joie na maeme. Seka iseka tuposha ilo mwe. Kidia mama. Alikidia pati. Mama na mesiye ndeni kambi na ongo. Oh. Papa. C'est un petit problème, maman, je savais. Nini uzubanga banga nini? 12 000 $. Bah, des milliers de j'ai 7 000 $. 5 000 $. Ah, hein, papa, on t'a coupé. Mais là. Mama kele penza bino bali wote kuma kele bozo kate muta kuite bosi bozo le papa Kimia Kati ngapo bali Kati siko ko lo ka feta ni o nini so bino ni kwa kisi ta bomo ta ba bonini mwini elota e ka selo te siko ni oh pesa ba kwa ko siko nini siko na lo ba ite ko makamba mo mamu kele mamu ya ba problème nini ngo même ça ngo moko tala kasho ba kanga beni bana ngapela ba oh c'est umoni kasi lote ta ko fini na mwana ba mode yo bana sa bato alo ba wala mboka bino pardon jona posa kimia mama na pesa kwa espèce le bana mwana za matema ko ba posa pa dela couvre ba ta na ngati et comme ils sont au finga viens tout le monde moi là on est à mon yo pour tout ça makelele hein vous m'emmerdez c'est ce que ça passe vous m'emmerdez pas il est mort Lokte na moni lokte. Moni lokte uti ga yelo mo izana mo ba sa ba shebo ba le so mo nganda ko. Ngamba ya mo la ba ni ka mo ne so mo manga bo tini ba seme. Bo kinu la sa ya. So ina ka simbo wa pa. Pesa bi walia. Pesa fu falia. Oh c'est comme ni ngana oyeba ki vraiment eli gai. Que Dieu manifeste sa puissance ce soir au milieu de nous. Élevons la voix et prions tous ensemble, nous nous tenons debout et nous prions bien-aimés pour ce culte. Prions bien-aimés tous ensemble.